Elo pena oyo kamusinga tout d'abord na mi poser na mituna. Rongo aye osala nini na mboka. Po biso toyeba ke tango okoma ayela biso biloko bazwa na Lumumba. Tomoni bazoyela biso ekoko moko. Réconciliation za ngoma bete tango muta reconnaître que mabena il faut ko limbisa. Mais ce qu'on a avantage oyo zoloba ngana mona nga est important te ko yana awa. E kamusa biso fort. D'après nga kutu na ko limbisa eta. Na limbisa eta na makambo mabe o bango basala. Kasi alobi to bosala makambo kala to tala siko makambo ko yana sima. Tamsu ba ko memela biso biloko asika. To bosana neni. Bakoko na biso badaya. To bosana ta. Biso to souffrir ti siko to souffrir tala nendo kuma moto. Ata bino moko. Mais quelque part to ko ba pe bango pe baza la base ya souffrance ba congolais lelo. Bayebi bango kutu ba propriétaire ya batu nyonso ba ke na souffrir. Oh, c'est là toute une question moko. Na ba promesse nyonso o moko nzambo ka pesa promesse ni no dérange ko ti lelo moko. Bon, promesse dérange ka ngai. Oui, salama non te. Oui, salama non te. Monsa Musique et Primus présente le concert de l'histoire, le show de la réunification. Wenge Musica 4x4 BCBG, 25 ans après, ils seront tous là. Le 30 juin 2022 au Stade des Martyrs à Kinshasa, venez vivre le show de l'année avec les anges adorables. Wenge Musica 4x4 BCBG, Y'a Bisso Wenge. Prix 5 000 francs congolais. Ouverture des portes à 10h. Infoline 09 00 11 51 16. Une production Monsa Musique. Bien, merci Bozali Ebele Boko Landabiso sur Cléboa original.net. C'est Dalinga Wabino Gradimouya, autrement dit les fils de la promesse. Totali wana to conseil Labino Moussala toujours nakati émission Oyo Tchama Lobala musique donc bon sentir que place Toza déjà Libanda donc c'est comme ça que cette émission c'est pas chez nous donc Toza Libanda Tozali na Willery donc banakin bano balongwa pe kin moi kala me ba yebi quand même Willery parce que Willery ezali place au ambiance et les kaka ezana ba biloko belé les kaka na Willery et puis ezali rond-point oyo ezokutanisa ba commune belé ezokutanisa ba direction belé je peux dire parce que liboso na ngabo eza bato ba outil régie des eaux donc boulevard régie des eaux ba yeboye de l'autre côté ba outil magasin ba outil ba oya de l'autre côté ba outil ba beau marché donc bazo utabwe bakingabo bazo utabwe et derrière moi ezali batu oyo bauti ba gare centrale bauti ba victoire bauti ba rond-point Kipwanza donc bango nyonso bazoya kokutana awa na rond-point Willery. Alors na mokolo ya lelo ngai wabino gradimu ya autrement dit le fils de la promesse toko beta lisolo par rapport ya visite ya roi belge oyaza awa na Kinshasa azolekisa batango ne na Kinshasa na la reine donc bazana Kinshasa le roi Philippe na reine ya Belgique baza awa na Kinshasa ba kolekisa ba moment na Kinshasa. Alors toko landa ndenge nini makambo ekotambola parce que biso club wa tolobaka tozali liso likola liso toko tala ndenge makambo ekotambola donc boyebi ba déclaration nyoso basali mais entre autres tokobeta lisona ba imboka comment est-ce que ba yambi visite ya roi belge Philippe et puis na madame naye donc on a Kinshasa comment est-ce que bazo yamba et puis koyoka ba discours nyoso ya koloba par rapport ya ndenge ba koko na biso ba nyoko maka et pas ba belge donc ba belge Alexia qui na moment ya colonisation alors alobi ete mainyo soane sengeli ko bossa na yango total asko lisolo ya sika et loko moko abina ko beta c'était lisusu alobi ete le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akokoma lisolo ya sika pona mboka na biso République démocratique du Congo. Alors elongo na Jonas Sokoza d'accord na ngai to meka ko tambola to solana ba imboka to beta lisolo to beta teke ba tia maloba na bango na système ka ya la musique to ba comment est-ce que visite oyo ya roi belge et koleka na kati ya mboka na biso to meka otambola Jonas donc yo zana ngai to ko tambola to solana ba imboka to tala to kene ko ten to keno boye to beta lisolo to moni pe papa zawa to bandaka nae ndeko mbote na yo
Mbote yani. Toko beta lisolo par rapport à la visite ya roi belge na République démocratique du Congo. Dango yo moni non na ebité bando botama so mona déjà visite à bongo na mboka na biso. Non na mona visite à bongo tembe. Na ebité soki ayo sala nini na Congo. Pona yo visite wana eko bakiselo côté na mboka Congo. Visite wana e bakiselo ko moko te pona ngai parce que tozana posa tozana ngo ba Congolais bazana ngo yango na te to posa ba visite yana te to na posa pekte ki pour ça voyage tout le temps nyos tout mamunyo so ze marché bien te na mboka nyoso ko banana sport si matati likolo nyoso e marché bien te. Mais sikoyo na kotala ndenge ye moko roi belge asali ba déclaration lobi était le président Félix Antoine Tshisekedi ako koma lisolo ya sika ya mboka na biso parce que aibi na ko s'excuser na ba mabe o nyoso ba belge basala ba koko na biso alobi to bossa na le passé mais total asko le présent nyoso wana eko benda makanisa ba kongomani te. Donc nyoso wana to éviter soki pe ke simba na o bango bazo solo la to éviter donc soki eza likanisa bien wana ndi ba congolais donc congolais nyoso azala donc posa ya bien na e bien tolobaka tozana nyoso na Congo mbe to mona eloko moko to tozana ngo eloko moko te. D'accord, merci beaucoup Ndego. Donc Jonathan Totambola tobeta lisolo ba Congomani par rapport à la visite il y a roi belge Philippe ainsi que sa femme donc Zawa na Kinshasa na système à la musique donc sola na ba Congomani ba pesa makanisi na bango parce que boyebi ke ba Congomani bana méchant ko sakana te koto liopare pour la koto makambu kili donc makambo za pena mabe makasi yango toko sola na ba Congomani par rapport ya makambu ndenge koleka do to bana koto to kozonga koto ndeko mbote na yo bote tika na simbelo mikona ko sunga yo toko beta lisolo par rapport ya visite ya roi belge na République démocratique du Congo ye na mwasi na ye baza awa na République démocratique du Congo jour ba yaki yo etake Congomani ba impression na ezaki nini comment na roi belge na kati ya Congo elo wa liboso ka musakinga na moni batu ebele ba yambi roi tina ndenga komaki a biso donc esala biso mwa bien quoi to sepeli ndenga roi komaki awa na ebite soki ba o mususu so ba loba nini mais pona yo etake Congomani yo sepeli komona roi belge na Congo elo pena o ka musinga tout d'abord na mi poser na mituna roi ngo aye osala nini na mboka po biso toyeba ke tango okoma awela biso biloko bazwa na Lumumba tomoni bazoyela biso ekeko moko wana eza na symbole après nyonso koyanzela moko na corps à Lumumba mais wana eza na symbole sala mozela na to bana ozela ba biloko wana po soki ekomi bazwi biloko wana batie na mozole na ye batie ekeko mala moko mais bayeli biso masque ne baotya wapi eloko wana pena donc regret makasi mais nakolanda siko lisolo ya ye na mokonzi ya mboka asengi bolimbisi par rapport ya onso ba belge basala bakoko na biso est-ce que bakongomani lelo bafungoli motema mpona koyamba bolimbisi wana vraiment biso esali biso bien te parce que batiki mboka eza salite mboka donc nzela eza te tindenga aloba wana bango mpe le temps wana bango babotamaki nanu te ezala président na biso ezala ye le temps wana bango babotamaki nanu te ekamwisa biso fort d'après ngai nga kutu nakolimbisa ye te nalimbisa te na makambo ya mabe oyo bango basala kasi alobi tobosana makambo kala totala sikoyo makambo ekoya na nsima ta mosu bakomemela biso biloko ya sika tokobosana ndeni bakoko na biso badaya tokobosana te biso tosouffrir ti sikoyo tosouffrir tala ndeni toyokumaka moto ata bino moko mais quelque part tokoloba mpe bango mpe baza la base ya souffrance ya bakongolais lelo bayebi bango kutu bapropriétaire ya bato nyonso bakenda souffrir bango baza la base ya souffrance oyo bakongolais bakenda osouffrir tala banzela tala moutillage mais kasi biso moko nde tolukaki mpe indépendance avant c'est comme si bango bazalaki no na posa ya kobongisa Congo mais biso mpe tolukaki indépendance moko prématuré je peux dire te baza bafo bato baza bato ya kolanda te donc tokoyokana te na bango donc biso na bango rien toyokana te mais sikoyo na bakisa eloko moko mpo tokabwana yo alobi ke président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakiselaka ye beto ndenge bana Kinshasa babengaka ye azokoma lisolo ya sika mpo na mboka na biso Congo yo moni likanisa ndenge te wana soki akanisi bongo donc wana bakomi complice te ye na roi soki alobi bongo wana nayebi nanu te wana ekomi makambo ya promesse yo moko oyebi ke biso mpona bapromesse tolemi na biso ka mais baréalisation quand même biloko mosusu ezosala quand même mpona biloko mosusu tozomona pena kaluka balakaki nzela ebandi nzela na bosani eloko mosusu tala nzela zigida bokasa nzela wana ezalaki mabulu namoni bakangi yango mpo toyoki ke
papa zoya oh azoya donc po ba yeba arrêter basi paka place ba 4 bana ozala basi paka ba tia 4 et puis maman bien quoi. Merci beaucoup. Donc, un système toujours ya Chamaloba. Tous on ndeko za kotoyo. Jonas Sala pena mosano ndenge zalaka ndeko mbote na yo. Mbote papa. Oza vraiment congomais de père et de mère. De père et de mère. Ya solo. Oui. Kombo nona. Grâce à Dieu. Grâce à. Grâce à Dieu. Kombo na ya mboka pena pesa kombo ya mboka pena. Mabusa. Mabusa. Oui. OK, comment maman nani? Florence. Florence nani? Florence Mabusa. Florence Mabusa et bon papa. Pelé. Papa Pelé. Oui. Bon, ndeko nanga toko beta lisolo le roi ba Congomani. Asko to chapene esprit ya ba Congomani na système cha maloba la musique. Alors visite ya roi belge Lobelioni. Visite ya roi belge. Bon, na habité eloko nini ya yeko sa na Congo. Na habité to ra information azoya tependa ye tebelo monter o yele. Donc soki na lingi na fungolelo mwa mukie ezali ko luka réconciliation entre nous na Belgique. Donc webi ke toza pays o tozaka colonisé na ba Belge, alors après quelque temps ndenge to kabona gina bango ezaki pena malamu te, mais présence ya roi belge ezali pona kozongisa boyoka ni wana entre nous na Belgique. Donc na likanisi wana yo moni ndenge. Ah bon, na ebita koyoka no yanga zongisa biso na ye. Parce que mboka ezobonga ou bien mboka ezaka neta oyo ya ye na eka kozwa mbongo wakini. Mais asengi ba Congomani tobosa na makambo akala totala siko makambo asika. Est-ce que na kati makambo asika wana ba robongisa Kongo te ndenge yo zomona? Ah bon, makambo asika ba robongisa Kongo te bo ata to sangana na ye. Lobi nango aluka zo intérêt na ye la ki asani. Akena ye biso tika souffrance. Biso to ba Congolais tane to souffrir na moi. Ba licencié baza, ba D6 baza, ba gradué baza, ba osa musa na nzela. Mais tala. Parce que licencié ada muto yo akoza muto akumba moto te. Na to atenge belé na mboka mais musa les até bango bazwa mbongo basa ba besoin na bango. To na choité pour la na ba relation na tout ça pour ça ngote. OK. Ndeko baksani. Nazo peso exemple peut-être yo na mokili bafingaka yo botaka te nini te mais mukoloza ma peso grâce yo boti obali na o boti mwana no ya liboso moko camarade no to mana kashino aye amemeli mwana na kofi mais yo souffrance yo banda komona ne banda ofinga yo botaka te aza stérile abotaka te sikoyo yo zamba peso ngolu asalelo grâce oboti mwana no moko ndeko no aye azwi mwana na koisie mwana na kofi donc mwana na maternité ndeko no bokei po bobimisa mwana na maternité après ndeko wana akota na mwana na ndaku mwana na salini na koya kofi sikoyo yo aya kosengo bolimisi na nde babanda ofinga yo o ah papa ata bino moko donc ndenge za wana bona yo to limbisaka bango jamais place wana na nemba finginga ne na botaka te oyoko zwa mwana na ngai obomi après ngana ko limbisa mutu wana na ndeni. OK, merci beaucoup ndeko alobi donc wana pena ko pa kolimbisa ezate donc ndeko mbote na yo mbote yo pe ozaka na même avis na bandeko donc tokoki ko pardonner ba to na biso te réconciliation za nango mabete tango mutu reconnaître mabe na il faut ko limbisa mais ce qu'on a avantage o yezo loba ngana mona nga eza important te ko yenda awa parce que ndeba ye aba ina baka ko zwa mbongo na biso ne ba kenango ezala o ya tika biso so dépasse makasi na banzalo tozala ngona biloko ko mato mais pour nini to banza tege aye pe ko tikela biso mbongo to banza ka aye ko zwa. Ah pour moi je pense pas na Congo ba déplacement yo sala wana na ndimite ke ya yo tikela biso mbongo parce que na nega so ezaki ya yo tikela biso mbongo to mo daba ba misamo ba daba sali avant ya mais auto mona saka reta ba saka ba makamo ba trou mo ba ezaki zaka na ndimite ke mbongo utaki pa na ye kuna o isera ke wa bongisa manzela ezaka ka mbongo bipa biso yango lo ba ke mbongo ne biso to gaspiller ke ole bango ba gaspiller c'est que pour na biso et avantage moko te donc na visite oyo ba Congomani ba zelelo côté eza nango te même ndenge pe a déclaré lobi que le président Félix Tshisekedi azokoma histoire a sika mboka Congo yo moni yango ndenge histoire okomeza mabete esko réalisation de toluka tozoloba nde réalisation parce que ba promettre aussi de lembi tango mutu azoloba faut réaliser okoza eloko mo promettre bato tango ozo réaliser te ba yete ato ebisi bato ke na ka babino lobby ba ndima te parce que olobaka o réalisaka moins siko yo zela to tuna question moko na ba promesse nyonso o moko nzamboka pesa promesse nino e dérange ko tilelo moko bon promesse e dérange ka ngai o salama non te o salama non te économique
toza économique ya mboka na biso souffrance ezana makasi nanu nde babayeke akolongola to ya chômage nde bakotala bokonzi social eza te eloko epesanga mpasi yango pourtant yayaki vision ezalaki yango wana bakonga bana souffrance makasi il faut alongola yango eloko atia korealize te vina momembo yango wana amona souffrance ndenge ezokola lisusu par rapport na vision yayaki nango arealize yango te. Mais est-ce que ozomona teke bakouche ezalaki ta mosu ebele il a fallu asisa nono oyo eza mosu ya baguerre kosisa oyo ya banzela et après sikoyo akota na makambo mabumu papa libumu eza na nzala ezalaka na toli te avant kipe makambo mosusu nota mosusu nzela fo kipe no libumu ya mutu nano mutu fo asala mosala fo alia nano fo aza libumu mais tango kipe libumu na ye te ndeni ya osala mosala wana soki mpo na ngai naye kuta kene yeka nayepa kene ka ndeko mbote nao motive yo bakisi nini bakisika nda lobi eza ya solo ya bakisi eza na mote yo za msute ka ndenge ya lobi ndeza merci beaucoup toke pandeko donc bokomprendre que oyo eza tia maloba donc tosola kana bakongomani boye ndeko mbote nao toza na émission tia maloba la musique tokobeta lisolo na style ya bakongomani tomoni visite ya roi belge donc couple baza awa na Kinshasa mpona koluka créer boyokani entre nous na Belgique toyebi biso banso ndenge ba belge tokabonaka na bango bazali bato bakolonizaki biso mais séparation na biso na bango ezalaki malamu te alors lelo bakobunda pour que bazongisa yango na lolengo esengeli yo molikanisi wana ndenge inkanzali na mozango bien mais le mode de belge ça mtama bien. Kodiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango parce que ba décodeur obiso tozalaka nango evandika na ndako mais Sepela TV déjà za mukie botala ozu okolisa ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet est comme partout courant zalaka partout donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango donc congolais kaka mutaye bango congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka donc congolais kaka mutaye bango donc Sepela TV za ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Ndeko ya Congo, tunanga ininyo agence wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge ko hésiter na yote adresse ezase moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e awa na République du Congo na ville province Kinshasa boko zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu soit bo contacter la ba numéro oyo Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie
okomona mosali ya nzambe asali mpe publicité bato bazotala me agence na bango vérité eza te. Namoni mituka, namoni bilamba, namoni bakoli nyonso bato batindaki ndenge bayebisaki nga yaka kokontrole na kontrole namoni musala oyo osala Wami Service libota na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami Service. Oui! Yaboye ezalate ndeko kosazardete agence ezakaka moko Wami Service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie Wami Service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boete prix ya mo bobé Wami Service et pas Mireille Wankake. Wami Service frappe na le, frappe na retour. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.